ngai na ye koyebisa bana bandala ngai na ye na politique ya kopesa bango bapolo te na ye na politique ya kopesa bango lotoko te na ye na politique ya kokabela bango 2000 francs te parce que eza politique ya soni soki napesi mwana bandalungu ya 2000 po asala nango nini est ce que kosilisa posa na ye kosilisa nzala na ye ya 17 ans soki bovote bolanda ngai malamu bana bandalungwa na bana Kisasa bana Kongo mobimba oya ko voter polo oya ko voter lotoko ko voter masanga voter 5000 10000 3000 francs obakisi pasi likolo ya pasi tango bazoya ko tuna botuna bango osi osala nini na politique na yo na carrière na yo nengo okoti boyo kosala nini ngai na yebi pasi ya bandala. Bandeko balandi ya Congo Millennium topesi bino penza mbote mingi et surtout bino pe bayo bozali ebele bolanda biso na Baraka Télévision tolingi bino mingi tozali pe toujours ko mettre bino penza a mitema na bino bobo mesano toyebisa bino pendant temps oyo toyebisa bino bongo pendant temps ya campagne bo banda penza mingi kozwa biso kaka boye toyambelaka bino ba candidat Assemblée Tatiana Osango câble maire de la presse congolaise ensemble na Jimmy Boembe moko ya bino ya ABC1 pe tokozalaka kaka na bino mingi kasi yo tozali na esengo bandeko balandi ko yamba pona bino mwana mboka l'honorable Edi Maziku azali moko candidat na Bandalungwa na numéro 11 kasi na epenzane tokosombiti na makanisi koyoka kosolola mwa moke matali candidature na ye na commune ya Bandalungwa mbote na yo honorable Edi Maziku. Mbote mwana mboka honorable en devenir mbote mwana mboka Tatiana na rectifier parce que tout comme na honorable te yango tokosenga na peuple akomisanga honorable na ye. Mais sinon tango zotala makambo lolenge ezali penza kolekana okobanga te. Bon, soki na bangi et kozala lokola na respecter peuple na ngai te na respecter bana bandalungwa te bandalungwa ezali bisika nga na botami bisika na koli soki na bangi eza lokola abandon alors nani akosala relève oyo nani akodéfendre ba valeur ya bana bandalungwa yango omoni biso bandalungwa eza kaka politique te bandalungwa to botami wana to koli wana to yebi pasi ya bandalungwa avant même que tokoma na ba tableau politique ya lelo je suis resté très proche ya bana bandalungwa parce que nazamona bandalungwa solo. Honorable Edi Maziku to sola sika matali politique nanu parce que to signaler que honorable en devenir ozali moko opposant siko to sola nanu penza maeto ki bino kuna tomonaki toyoki mwana mboka Delice Sanga qu'est-ce qui se passe pour toyoka eli susu parmi ya bae ensemble ti awa boye awa pona to solo la candidature yangai mwana mboka monsieur Bandal Edi Maziku oyebo solo la candidature na ngai pona Bandalungwa oyo etali mwana mboka Denis Sanga wana ezali makambo oyo bokoyoko tuna ye parce que bino za bapandi sango nga vraiment naza na ba information exacte te sur o na koyoko pesa liboso etando ike pona lobaki asali boye to asali boye awa na kopesa bino kaka information ya candidature na ngai na Bandalungwa posa ya bana Bandalungwa nini tokosala pona bana Bandalungwa. Émission na biso penza ya lelo to sepelaki ensemble pena to tambola Monsieur Bandal to lakisa lolenge kani ba mama na biso bazara na pépinière ndenge pépinière ekoma lelo oasis to tambola penza to tanenge ba fulu ekoma na commune ya Bandalungwa kasi Monsieur Bandal tango zota penza maiwana nyonso yo zomona te eloko dini oyo kosala na commune ya Bandalungwa o baninga basalite. Bon, la meilleure politique, c'est de faire pour les autres ce que les autres n'ont pas fait pour les autres. Comprendre. Et là, basalité na Bandalungwa. Bandalungwa est la capitale à Kinshasa. Capitale administrative politico à Kinshasa. C'est miroir à Kinshasa. Mais Bandalungwa total il est l'autre dans la production moko sous na kata Bandalungwa. Et comme il peut na tozwa
ata lipa ya pamba il faut ngiringiri ravitailler biso pona tolia tandunda ngiringiri to Congo central alors que tozaki na mabele na biso oyo banda ko produire biso ndunda ngai légumes mais ennemi ya peuple ya motema mabe motema lukundu o alingaka peuple te aye abotoli ba mama na biso mabele azwi atongi bandako yango ole achanga ata ba HLM biso bana ya mabele bana ya bandalunga ba mama ba o ba ki na mabele wana ba bénéficier nango ba chango ata ba prix ba chango ata na crédit bazwi yango susu ba tie yango bato na bango na ba prix na bango na mabele ya bato ya bandalunga donc lelo toza sous na production moko te na bandalunga tozaki na ba boulangerie ebele ba boulangerie eza susu te tozaki na ba école maternelle ebele ba école maternelle ezali susu te ba bar nde tondi na bandalunga donc na bandalunga chaque année bar moko munene ebimaka ba bar na ba église to boité parce que bonzambe il faut ezala kaka bonzambe parce que sans bonzambe makambo ebele kotambola te mais bonzambe il faut ezala réglementé bonzambe il faut posa elanzambe na bosolo to sala elanzambe biso no na bosolo dans la sincérité yango na bonzambe il faut ezala mais makambo ya ba donc ko pekisa parce que ba plonger jeunesse ya bandalunga na distraction moko très abusive bache na masanga bomona wapi mboka nini lotoko ezalaka yaka masanga ya soni ezalaka masanga ya kobomba na on attend sous maman ko fingo yo momeli lotoko lelo bako finga bako benga mo momeli lotoko ko sa eloko te l'état a autorisé que lotoko ba noté comme la boîte na ba boîte de nuit c'est pas normal donc il a yo là que état de droit exact donc l'état a inexistant yango tolobi bandalungwa ngana sana ba na ye bandalungwa soki na lobi oh non na na ba projet pour na développer bandalunga na ba projet ne ba projet de société eza lokwa na yene ko kosa bana bandalunga ba ba ndeko na ngai o ba ba frère na ngai o ba bana na ngai o ba ba leki na ngai ba papa na ngai na ba ndeko na ngai o na lingaka mingi o na zaka na bango parce que projet de développement bandalunga c'est l'homme ndalwa c'est la femme ndalwa qui est au centre de développement bandalunga da bandalunga toi na société toi na entreprise mon côté toi na bibliothèque toi na maternité o ba mama ba ko bando bota ofelete siko na wa yebisa bana bandalunga nini ke na ko bongisa bino na ko pesa bino misala na ko kosa bana bandalunga yango na ye ko informer bana bandalunga na ye na sensibiliser bana bandalunga ke tozaka na production te na bandalunga patolo ali patoke ngerengere nduna toke ngerengere makala toke ngerengere to patoke ba Congo central qu'est-ce qu'on doit faire à bandalunga pour na to comme productif parce que bandalunga ndé capital administratif politique ya Kinshasa tout ça la nini toko cha mayele na ngena yebisa bino point moko très important hein mutu oya ko modifier coca chimie ya coca wana il fait ça la moto ayebi coca mais ceux qui oyebi coca te ko modifier mélange wana ndenge nini o coca te donc ça ko la bandalungwa soko za mwana bandalungwa te ko linga bandalungwa te soko za mwana est-ce que yo ko sepela bandalungwa ebonga est-ce que ko sepela administration communale ya bandalungwa ezala gérer na transparence hein au CPLAT yango wana neti administration communale à bandalungwa il faisait la gérer na moi na bandalungwa administration communale hein il faut rendre compte na population à bandalungwa il faut bandalungwa et comme un système il y a ba quartier ba chef du quartier ce sont des hauts fonctionnaires bandalungwa il fait ko ezonga bongo biso to kozongisa bandalungwa bongo régime bo soto oyo régime ba ndoki o ennemi du peuple ba na bo ndoki na kata bandalunga yango to meli bango kombo o banzengele nkano ba pesi donc to kozongisa ba chef du quartier allez ba che drapeau awa chef du quartier azalaka wa ba problème mususu o lingo zo attestation de naissance qui n'est pas chef du quartier mbongo ane ekoti na caisse ya quartier il faut comme autonome abana ko pesa production na yemoko o ba na besoin acte de naissance pour que pas o ba attestation de résident pour Olo le kana commune, attestation de résidents pour les étrangers, ok pas chef à quartier, ba conflit musuwa mike o kuto nécessité police té, bo traiter ngo na chef du quartier. Chef du quartier ne soka moni akokite nda atindi ngo na commune. Commune peso akokite à transmettre ngo na police. Ça se passe comme ça. Donc chaque quartier ni na bandalonga to na 7 quartiers, le 7 quartiers faut pas comme autonome, mutu na bando ava pe sa production na ye. Na production na ya bi bon ngai awa siko, tout ça na espace ebele na bandale komi siko awa bon soki mutu na ndako na ya en face, espace moko a l'été tekali vide, le komi ya ye. Chepe ba locataire ba bandi pe ko beta musique na kana inenge ba lingi alors non ba azupe terrasse non bandalunga il fait zonga ndenge akala ba haut fonctionnaire ba chef du quartier il faut bazala ba banda ko produire siko ba zo ba mbongo wana totali bon awa to sala ndenge nini neti ba espace wana
ole mbongo ekoma ya ba kolonda ko mbongo wana ba waya ko verser ngona bana na ba chef du quartier par la suite biso soko to banda parce que to comme suivi kozala. Dans ces cas, suivi Rosala, toujours surveiller, toujours contrôler Mbongo et Zokota. Bon, chef du quartier à son tour, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, bon, Mbongo Zokota, na là, si à Tamboué, na Mbongo honnêti, toujours, espace ouana, bah, faire rouler ça en bon, Mbongo yo, au bout de 3 à 5 ans, tokoyo ko tongatang mususu école maternelle moko boy. Hein, neti ka école nagisa ça na bandalunga bino boye toteka na combien d'écoles maternelles? Botala côté ba bandi ko boma na no éducation, côté bandi ko boma peuple. Ba supprimer na no maternelle. Dit merci beaucoup, je crois que voilà, on continue. Oui. Vous avez parlé de la prolifération de l'église. Voilà, Bobo Tami ya ba église ebele. Oui, terrasse na commune à Banda Leleki. Oui. Alors, il y a des gens qui vous ont précédé aussi par leur discours. Oui, comme le quoi Nzembo. Sur le terrain, tout le monde, il n'y a qu'une autre chose pour les sangs. Oui. Alors, il dit, c'est que le aïe, quand il y a peut-être qu'il y a un terrasse, mais après, il y a un mini quel est le discours pour Européen, ça convaincant par la bande. Discours na yo ya dit. Banda le komi full partout. Oui. Ngai na yeko yebisa bana bandala nga na ye na politique ya kopesa bango ba polote. Na ye na politique ya kopesa bango lotokote. Na ye na politique ya kokabela bango 2000 francs parce que eza politique ya soni. Soki na pesi mwana bandalungu 2000 pour asala nango nini? Est-ce que kosili sa posa na ye kosili sa nzala na ye à 17 ans? Soki na pesi ye polo est-ce que kosili sa posa ya bilamba na ye à 17 ans? Non, il faut na yoka soni. Ba oyo bayaki ba sala te pe il faut ba yoka soni lelo su bazaka ba même candidat. Nga soki na talibwe na yaki candidat na sala eloko moko te pona bandalunga na yoka soni na ko meka lisusu te parce que peuple en la base na nga ko rejeter nga faut ba yoka soni ba sala eloko moko te nga na yeka ko défendre ba valeur ndaloise. Ba valeur ndaloise eza nini? Eza ningo lobi na ngai makambo ba sonorisation exagérée wana. Ata batu wana bazocha ba sonorisation exagérée. Baza na bana non? Baza na bana te. Bazana bana est-ce que ya kondima mwana na yo kene classe lobi na tongo ya che musique makasi ti koleka 22h koleka minuit pour déranger bana baninga to ko réglementer culture wana yango moni dans lobi ba bomi éducation mais éducation il fait bana na école maternelle donc na yo ko défendre ba valeur ndaloise eza solidarité bolingo ya bandalunga bomoko ebele bayaki parce que bakamati politique logo la profession politique eza profession te eza carrière et puis il n'y a pas que la tribune politique pour servir ce pays, il y a beaucoup de tribunes plus élégantes pour servir ce pays. Mingi bakamati politique, bakoti politique, eza place bakozwa mbongo, eza place bakolei sa famille, eza place bakosala makambo bakotama na bavoiture minene boy. Te biso toye na politique wana te nga personnellement na ye na politique ya ko défendre ba valeur o eza perdu, ba valeur o eza oublié, ba valeur o eza sacrifié. Donc on a d'abord ma église, nga serviteur de Dieu, je suis un soldat du Seigneur des églises de l'armée d'Issali. Depuis 1980, je reçus Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc je prêche la bonne parole. Parole pour la rater, liloba na nzambe, pour la rater, yango monaka na slogan nga na tambolaka na lobaka 100% Jésus-Christ. Mais nzambe basala la na sincérité, nzambe basala la na commerce te, nzambe basala la na désordre te parce que nzamba ordre. Donc tolingi basali na nzambe na bandimi o bazosala nzambe na bosolo o bazosala nzambe na lokuta te o bazosala nzambe na désordre te soki bazui ba pasteur ba koti na politique siko biso ba politique bazui ba pasteur na ba professeur ba koti na politique siko biso ba politique to ki no présenter ba loi ba problème na biso to bandoki no lela na pa banani. Mais aux hommes, on a été comme le quoi pour nous ça là, les lois comme le cola le coso, mais c'est bandal. Parce que tant au côté là, n'a pas musicien, les lois baza ba candidat, ba professeur n'engo lobby, ba pasteur n'engo lobby, baza ba candidat, n'a pas comédien, c'est ça le coso. Lobby mutu na mutu azoye ba musala na été, soko za comédien.
tikala na comédie na musala na yo wana yango wana bato basepelaka na yo. Les gens confondent les choses. Faut pas confondre la popularité au muto aza nango na titre na ya ki star, ya ki musicien, ya comédien ou ya ki pasteur ale yo nango na politique. La politique c'est les valeurs républicaines où tu dois défendre. C'est l'intérêt du peuple qui doit être placé au premier rang, c'est pas l'intérêt des individus. Et là, on a défendre yango wana. Donc yango na lobby soki ba musicien ba côté politique, ceux qui ont besoin nzembo, to rolela pas nani. Ba pasteur ba côté ceux qui ont pour ba l'église doit être au milieu du village. Ceux qui ont pour ça nenge la ba conflit politico sociaux, to rolela pas nani. Ba professeur o bino biso to soumettre ba loi pour na bo étudier to ezala favorable na bien-être de la population. To rolela pas ba nani siko parce que biso nyonso to côté na politique. Yango wana na yeko défendre ba valeur nazo benga ngo ba valeur ndaloise. Donc ba valeur ndaloise o eza perdu l'intelligence ya bana bandalunga ba cadre ya bandalunga bandalunga ebimisa bato amayele ebimisa ba artiste ya minene ebimisa ba cadre ya minene ebimisa tina président de la République ya mboka oyo, mais toutes ces valeurs sont perdues. On a plus ces valeurs. Président Mobutu hein? Mais toutes ces valeurs sont perdues. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mettons-nous ensemble pour défendre ma valeur. Côté angopé ya président Mobutu lelo ekomi ba tunnel wana ekomi bandaku. Yango wana to lobby ba uti koleka baye pona ba bungisa ba défendre ba valeur ya bandalungwa te ba yaki azui kanyaka na ye azui posa na ye akei biso ba ngai personnellement ba valeur oyo nga na ye ko défendre na ye na esprit ya moto na moto abongisa na ye na esprit ya ko parce que vu la conjoncture ya mboka na ko pekisa moto atika ko teka liboso anda kote na ko yebisa moto te kanga bar oyo na ko solola na population kaka pona bien-être na ye pona intérêt na ye. Et ça te que bon lokola au comique candidat yo lié kwanga na yo ozi makasa na yo baki candidat député aya kolongola kwanga na yo. Non, prenons-nous en charge. Peuple mutakoza la responsable ya vote nga nazo benga vote sanction bana bandal boza responsable ya vote oyo soki au voter polo au voter lotoko au voter 2000 francs au voter pas sinayo. Continuité à souffrance. Au voter continuité à souffrance il y a 17 ans au régime ya Kabila et Libiso. Soki bo voter bolanda ngai malamu bana bandalungwa na bana Kisasa bana Kongo mubimba oya ko voter polo oya ko voter lotoko ko voter masanga voter 5000 10000 3000 francs o bakisi pasi likolo a pasi tango bazo ya ko tuna botuna bango osi osala nini na politique na yo na carrière na yo nengo okoti boyo ko sala nini ngai na yebi pasi ya bandal na yebi pasi ya bandalunga yango moni babenga monsieur bandal na lala kana bana bandal na lam bandal c'est Paris. Bandal c'est Paris et ça état d'esprit. Exactement. Et ça état d'esprit. Et dans le baka na bandal il y a les délinquants. To lingi to former, to informer que le banditisme coûte cher. Na bandal il doit pas avoir que des délinquants. Na bandal il doit pas avoir que des bars. Na bandal il doit pas avoir des sonorisations en excès. Tolingi bandal et retrouver ba valeur nango et retrouver tranquillité nango et retrouver ba cadre na yo baza désorienté au baza perdu par le système de Kabila. Donc to retrouver kimia, to retrouver boboto, to retrouver bondeko na solidarité au tozaki nango na bandalunga tango biso tozo kola awa bandako ezalaki ya kokanga mate ngana kolala na otika porte polele tozalaki na ndeko moko voisine na biso boye tona benga ya femina ye ezalaki boya baaki na nzeta madame liboso ndako na bango ezalaki na tongo boye lokwa yebike bana quartier balingaka madame tala esprit ya solidarité na tongo wana ya kola muka tongo tanga zokomba a lokoti madame a tchetche na ba fenêtre yebike bana quartier bakoya kozwa. Est-ce que le lomu ta ko sala ngo lisusu oloba kindoki et puis bolingo wana eza lisusu te. D'accord. Voilà, je crois bien. Tozali kokoba na émission na biso, voilà. Monsieur Bandal, toyoki na likamoko tango lobi te ozali mosali pe anzambe. Mais tant tozomona lisusu na bakombo boyi, na bakombo banzengele kandu, wana eza ba esprit te. Te mboka na mboka eza na culture na tradition na yango. Bonzambe moko te azali akokani pa keseni na nzambe yango na lobaka gloire nyonso o tokuta na ngo pona ngana lobaka ezonga nango kaka pa nzambe parce que moko te ya muneno eza weleki bonzambe dans la sincérité o ngana lobaka bonzambe abo solo o biso to sambela ka o ngana sambela ka personnellement
Nzambe moko tazali akokani pa akeseni na ye. Mais kombo o boza komona eza message, eza tradition. Banzengele nkanu bino bosi boka banzengele. Oso yoka nzengele nkanu. Ah, yo yoka nzengele nkanu. Yoka nzengele nkanu ka pa na yo. Ah, nzengele nkanu eza na français balobi le justicier de la paix. Bato bazo bunda po na kimia. Eza bokoko nde bapesaki kombo. Kasi yango na kintandu te. Yango na kintandu banzengele nkanu. Nkanu eza mibeko te. Mibeko ya mboka. Banzengele nkanu donc bakati makambo ya mboka. Bafandaki na bango bamoni que le pays va de plus en plus mal. Nde batindi message babi mwana na biso kende yebisa peuple congolais. Yebisa bana bana lunga le pays va mal. Parlement eza na bosoto. Il faut bokomba parlement na bosoto. Ceci est ça qu'on incarne coutume. Et ça qu'on incarne message. Na ko expliquer bino message. Alors bi parlement eza na bosoto. Mboka eza na bosoto. Parler de la nation eza na bosoto. Bo komba bosoto eza na parler de la nation. Bo komba bosoto eza na deux chambres parlementaires. Bo komba bosoto eza na ville de Kinshasa. Bo zala na bomoko na unité. Parce que na français balobi sans l'unité notre lutte n'est rien. Nde banzengene kan balobi yebisa peuple, yebisa bana banda lungwa. Kombo oyo eza na batije belé mais sangani na moko. Na o démontrer bino soki na kati kombo moko boy na bimisi moko pona buka yango eza na bopete na kobuka ekei mais soki na zuboye pona buka ngo na okoka yango na sengi peuple congolais na sengi bana banda lunga to sangana en un seul balai en un seul peuple en une seule force pour na tout permettre ata un jour na gérance ya ba institution te na régime ya Kabila pe na administration communale ya banda lungwa ba oyo ba bebisaki il faut ba assumer ba kutana na vote sanction peuple il faut à la responsable ya vote oyo toko voter lisusu ba yembi toko voter lisusu to pana nini ba yembi bongo parce que quand l'équipe bo sali eloko te bo bongisi mboka te bo plonger peuple kaka na misère bo améliorer il faut que ça soit un vote sanction ba améliorer quotidien ya peuple te ba assurer sécurité alimentaire te ba assurer sécurité ya des personnes et de bien te éducation nationale supprimer ba so bomela biso ba étudiants université comme champ de bataille milimo bandeko wana o ba kufi ba pema na kimia ba camarade wana ba kufi pour une bonne cause tango biso to kozwa bokonzi installation état de droit wana mboka oyo to ko honorer ba martyr wana o ba tomber na champ d'honneur ba tomber na champ de bataille place communale ekoma na place olela bibembe ba wenze na banda le kufa éducation wana nde to boy yango moni to lobi chaque quartier il faut comme autonome ba ko responsabilité a kolela bibembe bon ebembe na yo boko mona to ko réglementer makambo wana bourgmestre ko lesu mbongo ban ya ko bango ekendaka wat mbongo wana bakenda kosala ba fête na bango na basi na bango na bana na bango basombaka ba cigare ba champagne ba mela parce que ça contrôlé et ça énerve la population. Je suis très énervé. C'est avec le gouverneur. Mais c'est le gouverneur qui non, est-ce que mbongo wana komaka pas gouverneur, c'est gouverneur il a dû à placer mutunaye bazo lia mbongo, bazo lia na kanayi, bazo lia bébé. Donc le samo na bango za bato ba kufaka. Pa bango ba soka mbongo, nous on va réglementer yango tobi to ko pesa charge wana na ba quartier. Ba mbongo wana ba nous ala verser na quartier parce que suivi il fait ça là. Et puis et vous allez contrôler, vous allez bonbon wana ya bibembe. Il faut pas chango na ba prix parce que il faut tous en amitema. Tous en amitema, tous en et comme oui, et ça la commerce c'était que non so muta kufi ale pona bolela mutu espace bandalungwa na nini communal, il faut pas tout fouta parce que ça les à l'état. Il faut ça na prix moko boy oyo bino ba to ba kufeli ba na pasi ba na mawa bino bozi susu bo $400 $600 pa ba to ba lela ndeko na bango. On dit mangote yango to lobby et gozala géré maintenant par les quartiers les chefs du quartier to bano zo mbongo wana bo totali na mbongo wana na babaki tout à l'heure to sala nini bon na bandalunga totonga maternité moko o ba mama bando ya ko bota ofele totonga centre moko bo ya dépistage ya ba malaria o ba bando zo ofele totonga ba maternelle totonga ba école primaire na ba mbongo wana ceux qui to fonctionner bongo to ko comme indépendante au moins la commune na biso to za na besoin gouvernement central te. D'accord, voilà. Wana photo signalé pe na balandi nyonso pe il y a bazolanda biso c'est vrai tozo chuter déjà vers la fin émission la biso mais to signalé na balandi o bozolanda biso que monsieur Bandal monsieur numéro 11 à Salamingi
na kati ya commune ya Bandalungwa wana il faut to féliciter ye akunda babi bembe depuis ba masolo ya ba wenge ezala 4x4 ye azala déjà c'est vrai sans tenir compte du tableau politique to sala ba makambo ebele. Je suis resté ba œuvre sociale ba image ezali. Nous avons assisté les enfants dont les parents n'avaient pas les moyens matériels de les envoyer à l'école. J'ai envoyé les enfants, les jeunes dans le centre, il y a une formation. J'ai organisé une campagne de sensibilisation, il y a une information. Dans la opération, un enfant un cartable où j'ai distribué les cahiers. Mais le régime a soto, il y a Kabila, il y a Bondoki, et interpellant à tout pourquoi je donne gratuit. Oh. Oui, en 2002, on a interpellé pourquoi je donne gratuit. Alors, donc, j'ai un côté de l'éducation. Sans tenir compte du tableau politique, je suis resté très proche de la population. La population a assez rappelé voilà, tenue. Il y a Kanda. Il faut peuple à comprendre que dans la Kanda, il y a guerre, il y a Kanda, il y a tenue, il y a état d'esprit. Donc, dans la Kanda, il y a régime, il y a Bosoto, il y a un lobby. To accorder bangata 1 minute na gérance institution en Bokate do moni na yena combo la palais de la nation combo la des chambres tenir ko beta mando kité biso to lingi kimia toza prêt ya ko kene na élection toza prêt ya ko sanctionner sévèrement régime sortant d'ailleurs tenir ça rigueur non tenir ça état d'esprit parce que celui to réunir l'élément même batu baza na pouvoir constitutionnel au bako organiser l'élection. Mais le coup là-bas, on va une élection parce que tous après, tous organisé pour sanctionner ces élections. Et nous voudrions que ces élections soient crédibles. Et ça la crédible. Tolingi l'élection, ça la crédible. Tolingi te baïb sabiso que oh non, on n'a plus de moyens d'élection, ça la té, ils a reporté. Tolingi te to komi prêt, tous ali prêt, tous a prêt à sanctionner. Ndo moni na yena bango na teni, na yena bango na ils a état d'esprit. Ils ont état d'esprit na chapeau. Bon, pour un message à Souka et Sengolanga ils a ya koyamba bino. Et Sengolanga il peut pas sinanga ils ali ya peuple. Ya bana bandalungwa oyo nga na zaka na bango oyo nga na lingaka. Bana bandalungwa tozapena tozana bana bandalungwa mususu ba uti libanda oyo baye ko fanda na biso basombi banda kuna bandalungwa bali basi na biso bali bande pardon bali bande ko na biso bali bana na biso to yambi bango na kata bandalungwa yango to sengi bango ba participer na développement ya bandalungwa na esi bana bandalungwa chiffre 11 moto bolingaka moto azaka na bino moto ayebi pasi na bino oyo aliaka na bino na bisengo na pasi na butu na moi sans tenir compte du tableau politique, sans tenir compte qu'il devait avoir les élections dans ce pays. Nazala kanabino, na yebi pasi ya ba mama, na yebi pasi ya ba papa, na yebi pasi ya bilenge, na yebi pasi ya ba église. Nazala na bino, na kozala kaka na bino. Na lobaki nango et puis na lobaka ngo toujours avec Jésus. Moto na moto abongisa 100% Jésus-Christ. Quels que soient les résultats politiques, ma conviction na biso sur le plan social et ko changer. Vous n'oubliez pas que j'ai une fondation. Une fondation à salaka activité à caractère humanitaire. Donc fondation Ezali nesiko au moment où toujours le bela makambo ya élection bana bandalungwa boza responsable ya vote oyo bo voter bi vota te bo voter o azo chabino à l'insécurité te o azo la sabino mondo kité o azo ki bosoni na bimisi mondo ki ala kisibino oyo aboyi ko pesa bana na elo toko aye ko pesa o lo toko po bebisa yo bo voter banderole te bo voter affiche te pour moni elongo ki toko ndo voter bo voter lo toko te mbongo te polo te parce que bo voter polo bo voter batunyo so ba la bino polo 1000 francs pété. Ceux qui vont voter, bon, bino nde boko sala responsable. Il y a mbula lisusu ya souffrance oye koya. Bon voter juste. Bon komisanga député na bino. Bon komisanga molobeli na bino. Valable. On a bando ya ko pesa bino rapport parce que je suis resté en parfaite communication na bino. Na ba maman na ngai ya bandalungwa. Na ba papa na ngai. Na ba camarade na ngai. Na ba ndeko na ngai ya bandalungwa. Je suis resté en parfaite communication avec vous. Bo komisangai molobeli na bino kombo ekozala kaka parce que kombo est important tina banda kuna biso kombo est important de komba ka bosoto ke ba ko malwa Zakari te ndeko Zakari to pesi mbote bisika azali
il y a azalaki na idéologie na ye, azalaki pe na conviction na ye, parce que tu es kolobela ye, eza conviction na ye. Mais o eza message. Donc il faut na respecter message ya banzengelenkanu. Parce que ceux qui n'ont respecté le message, c'est banzengelenkanu ba ko fâcher mabe, parce que banzengelenkanu ba représentant peuple, bango ba lobeli ya peuple. Donc ceux qui n'ont respecté le message, c'est na tosi o babi na ngana salate, ba ko silika grave et ba retomber on ngam na ko subir ango. Donc, bandeko nyonso, il y a AMK, Bisika Bazali, gagnons ensemble. Camarade président Claudel Lubaya, Bisika Bazali Kokende na campagne kuna na Kasai, bana nyonso ya Kasai, Molobeli Nabino Yewana, André Claudel Lubaya, défenseur valable, sage père intelligent, ya peuple, na bandeko nyonso ya AMK, ya IDEA au baza, ba candidat, na tombeli bino bonne chance, na tombeli bino succès, na sengi ba membre nanga ya campagne, na sengi base nangai, campagne oyo ezala dans la discipline, dans campagne oyo ezala na bonzambe, ne cédez pas aux provocations, toko finga te, toko se justifier pété, toko tambola na ba principe oyo, na mibeko oyo seigneur epesi, na mibeko ya nzambe, oyo elobi na biso to finga moto te, to yiba eloko ya moto te, to yiba telefone te, to bundisa moto te. Yango na sengi na équipe ya campagne na ngai kimia, na sengi discipline, na tombeli kimia na bana bandalungwa, na tombeli vraiment bonne santé na bana bandalungwa, tango to kozwa pouvoir, boko mona ke kimia kokota na kata bandalungwa ba o nyonso babungisi bandeko na bango, quelles que soient les circonstances, na présenter ba condoléances le plus sincère. Molimo andeko nanga gila lepe mana kimia, moningo andeko kale epe mana kimia, ba o nazala kite parce que na uti mobembo o na lelaki bango te, nazali vraiment ko compatir na rejoindre bandeko na ba pasi yako parce que na yebi pasi yako bungisa moto. Donc nazana bino na leli na bino ndenge na lelaka kaka na bino. Donc kimia ezala na mabota na bino, kimia ezala na bana Congo, kimia ezala na ba o bazana ba boloko. L'ère de gloire a sonné, l'ère de la libération a sonné. Nzambe azali ko glorifier bino. Boko zala libérer sous peu de temps, boko recouvrer ba liberté na bino. Congo et kozonga na maboko ya ba congolais parce que nous sommes des nationaux. Le sang de nos martyrs doit être nettoyé par les nationaux que nous sommes. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Nous voilà arrivés pratiquement à la fin de notre émission. Merci na Messie Bandal. Balobi déjà tout rappelé. Bino so vous en a besoin te bo poneyaz à la candidat Molobeli na biso ya commune ya Bandalungwa na numéro 11 ya Zali na AMK. Yende penza Zalaki Alliance de Mouvement du Congo. Yende Mutazalaki penza invité na biso ya mokolo ya lelo. Merci na number 1 ya Congo Millennium, Papa Riki Dibendi ensemble avec Maman Jolie Dibendi Langouli, balobi vraiment la pomme verte ya Papa Riki Dibendi. Merci peu aussi na partenaire na biso numéro 1 Baraka Télévision Nouvelle Vitesse ensemble na honorable Serge Kaembe Mwadiam Vita Bobby 569 côté à Lukunga. Vraiment merci à tout le monde boza ebele. Merci à Maître Yamashita Moninga champion à Magouche Sango. Merci à Os Osango les patrons, Eric Lusandou les nobles, ya Paulin Polécha les rassembleurs Mosangisi Binonyo Sobana Bandal. Merci à Anne-Marie Bonga, merci à Judith Bonga RDC, Jolie Mayala, merci aussi à Nicole Batafé Bana Bandal sensibilisation quand ninge zalareisa appel loko. Merci à l'ADG Bambou Mavambu Golf One Security de Makambu na Kinshasa. Merci à toi Ben, merci à moi-même Tatiana Osson au câble mère de la presse congolaise. Merci à Cordon Jimmy Boembe. Merci encore une fois Messie Bandal numéro 11. Merci aussi à toi Joël. Merci l'équipe Mobimba. Il y a commune, équipe Mobimba. Il y a Congo Millennium. Ceux qui nous ont zongité. Retrouvez-nous prochainement Cécile Osango. Bobo Tobonde Koko Bakorenyo Mabota Mabino Mirai Osango. Au revoir.